Allô. Bonjour. Mbote na bino nyonso tu bolinga ka maman Elianitu, bolinga ka musala na ngai ya la Providence. Merci la bino surtout bato bochaka matoyi na bino pona ko kanga mista ne pe pona otala nga na CP na pesi bino. Merci beaucoup. Lelo na yesu na masolo. En tout cas merci na bato batala nga na Irlande. Ba bisinga maman to pesa bato Irlande mbote te pona nini. Na pesa bino mbote te pona maman Chantal na Irlande. Na pesa mbote belé na sale ba gros bisous. Yo na papa na famille mobimba. Ba gros bisous na ngai epa ya Mwambuya. Maman pasa ya Aimé Sole. Toujours en Irlande, bah gros bisous na bien en tout cas, je fais de gros bisous. Ça fait très longtemps. Chambu mikolo benga te yo nanga bongo, atayo moko nanga bongo za randoki, chambu. En tout cas, merci beaucoup na bien surtout ba auto bata nga kuna na Sydney. En tout cas, merci beaucoup parce que bino pe boyisinga. Mameli biso peut te disposer bata na biso, matoyi na biso na miss na biso. Tobikisa ka mpona kotala na bi merci. Lelo to sola ka makambo oyo etali musala. Tozo solola masolo ya mibali na biso ya poto, ya basi na biso ya poto, ya batonto gigolo na ya ba femme seule. Toyebi ke ndenge toya na mboka oyo moto na objectif na ye, toya na mboka moluka biso so toya koluka vie. Mais pourquoi ba tonton oyo ba raté vie, ba lizo ko bebisa pe vie ya bato mosusu pona nini? Awa lelo oyo toza besoin journée de travail. Le 1er mai est une journée de travail. Oyo ke na mokili mobimba eza journée moko ezaka férié, mutu nyonso azosala liambo mona yo sepela na motoki na yo ndo ozi lifuta ti. Article 15 na motoki na ndo salini ozi lifuta. Alors naza kosola na bandeko nyonso o baza ya bolembu ya kokende musala. Batonto gigolo oyo balingi musala te balinga kolembo balobi te so okuti mosa zayi moko na bana yo faut ko profiter na malera baninga te poni ko profiter malera baninga okoya kolinga mwasi ana ba ni misato ana ba ni mine tina abone kila mobala zakina liboso oyebi te soki ezanini bato baleso bakaboni eyeba kabon de ba vérité mais so mo ko kota na vie ya moto wana papa salia pe kimobalite na yo zala pe na kimobali na yo yeba kosomba le na kati ya ndako yeba kosombela bana na yo koti basket parce que soko lingi soso folinga pe na makina ye mindeni batonto lelo mibala ba congolais kala bazaka bato lolendo to mona kutu bato ngambo balinga mingi mibala congolais o na kwa kiya na Marie Claire ka binga kinga lelo mosa mutetela mosa mulai lisolo betele na moyo bina make yo bono kika tasuki lokola ba mikolo musa ngam bongo balinga mbala ba congolais babimbala ba congolais ba futaka bien ndenge bango balobinga bien bon ba futaka bien e bongo bato bazolela awaka mama nitu ngamo ko charge ngamo na futa ndako na futa kantine bala na sala boy mingi bokoma ka ko boma mabala ko tambola ka bozoluka femme seule azap po yo moko mutu mo za ba femme seule mi baleni satu awa naza koswa nde pona musala to yika mpiko na musala to yeki poto pona olala pungite to yeki poto pona koluka to yeki ana moko pona koluka mwa vie ele ko maki na mboko mutu nyonso atelema parce que le cause journée de travail yo na osolola pona ele ko kambuta travail kambuta ni musala mobali foi bakola mukana tongo kende musala po kolesa ndako mwasi pe foi bakola mukana tongo kende musala en tout cas musapi moko skola ke lungite il faut to za musapi mibale misatu mine mitampo to skola lumina biso alors c'est tout mingi mibale donc toza lokola vie ya lelo lokola vie ya Congo te tozo comprendre que na Congo zeki mobali ki koluka po la mwasi mais basi ya lelo bakoma koluka koleka mibale pona nini yo mibale basi musu bakoma komanke bino respect mibale musu bakoma kota basi musu bakoma kota mibale bambata pona nini mobali zaka ovandika katango oya obude te obunani na hote oyebi chapeau mo bona mo fait que na so mo côté ko be 80 €, mais bon mon bala reza sous te kapo mo sa so melayo au mon a dit ya bien koto koyaka koshina ka mwasi journée de travail lelo na pesi ba travailler surtout na souhaiter bino bon courage na basi ko ba telema basaka musala basi ba l'extra biso na ba journée de la femme basi ko bazana ba association lokola ndeko na biso mwasi mama ya biso nani mama ya biso Christine Mwanza Matitina asa na fête ya journée de travail eza le 4 mai na Noisy-le-Sec botele maboke na fête de travail journée à travail wana boke na fête ya travail ngai pe na saka pe musala mama ile ya nito na zabo yanga pe musala yango service traité de Consulat Providence musala oyo
elengi na bako bazolula koza kolula musala mais facilité eza musala moko eza très difficile musala ofoza na ba papier nango musala ofoza na ba camion musala ofoza na place ko stocker matériel musala il faut oyeba pe ko vivre na bato pona osala nini ko sala musala na yo bien ngana zo baka nzambe merci 11 ans d'expérience 11 ans de ce travail 11 ans de succès na pesa ka nzambe merci yesu kapele lote pour musala on appelle ça kayango mboka balobi suko komi na mboka ko s'intégrer nga pe intégration yango maman il est mission de traiter de poisson la providence ngai musala na pe yango musala na pe yango na pe na salaka na kenda na pe musala na yango na salaka merci mingi na bako nyso basala na confiance pour tina musala na ko la providence musala na iso daté de 11 ans maman ne libula en tout cas nzamba pambola yo Vivi Wenge Colette nzamba za na yo maman bijou Erika nzamba za na yo nzamba pambola yo na papa nzamba pambola ba couple na bino maman Eugénie Mongai nzamba pambola couple na bino nzamba pambola bino nyoso ma Marie ngai moi ça bata Jean Léonard nzamba pambola bino oyo nyoso bokenda ka musala bosupe mbongo na bino boyepe bopesi pe mama Elia Nito asaleli bino pe musala nzambe apambola bino. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. La vie appartient aux courageux. Ne soyez pas paresseux. Paresse eza mabe mibali mingi bokomi kolela kaka na bakiti bokomi kozela kaka acidique bokomi kozela kaka na fin de mois kaka mwasi pesa oza na voiture ya yo mufuti assurance mwasi mopesi mbongo ya carburant mwasi mais non zala pe na dignité zala ki mobilité na yo zala na dignité na yo pour nani bokomi kolinga kolia mbongo basi parce que bolingo kende musala te papa telema la muka kende musala la muka na tongo kende musala mama kenda ka musala mama ki tika bana na classe akozo bana na classe mama kolambela bana c'est déjà beaucoup pour une femme ba papa bo telema so na lubo parce que ba papa mingi bolingo musala te na mboka oyo ozomona ki 80% ya basi basalaka 80% mibali basalaka te pona bokomi kolingaka kwa kolia na sima ya basi. Journée de travail interpellé bien que non journée de travail eza journée moko eza férié na monde entier est-ce que ngai na sala kato na sala kate so moko sala mate yo petelema kende ko sala nini kende ko luka musala article 15 débrouillez-vous pour vivre arrêtez d'escroquer les femmes seules botika ko escroquer basi eza malamu te eza bien te botelema bokende koluka musala boya kolesa bandako bolesa ba famille boya bakolesa ba mama ya bino ba super nazolobela ba papa boya bakolesa ba papa no ba costume ba papa bana bomo ilatisa bango ekomi mutu te ozuma tanga moyo kunda ta papa ezate okomi koluka cotisation pona ni posalaka te soko salaka oza na ba difficulté wana te courage na bato nyonso surtout félicitations na mama surtout bakenda musala félicitations pe na mo ba papa muke o bakenda musala oya nga fumukanda akendaka musala o ya mwanga mama Elia Nito je suis ce que je suis parce que ya nga fumukanda saka ne akendaka musala que Dieu vous bénisse, God bless you mungu awabariki courage boyika mpiko botelema bokende musala toki mboko toki koluka bolinga kotala musique ba mise basaka ne babetaka musique eza musala na bango mona musique bolika lelo kaka danse soki ni banzembo ozo yembo ozo bino ozo sepela mais musicien musala ya mwana zo sala musala bokenda kotonda kuna pa pasteur Francis Lola kuna na Château Rouge Marcadet Poissonnier numéro 13 mais pasteur o sala musala okendo kuta pasteur Francis okata bato soki azoteka ba CD na biore azo sala musala na ye okende kuna boki kuna pa ni konza boki kotondela moninga na nini na magasin na ye ya osala musala batonto jigolo ebele surtout bato bamilenga bato pota kala bato pota tongo bokoma kosenga na bana basi badi o ba 20 euros bozoka soki te papa mibala kongole bazaka bato malonga lelo mibala kongole boboki ki malonga na bino wapi ba papa na biso ya Kongo ki malonga na bino boboki yango wapi ba papa botelema boyika mpiko boki musala journée de travail c'est le 1er mai sala mbongo no kolia mbongo no sepela na mbongo na yo parce que mokolo chaka razolo likolo si bon so kutoza na mopete susu ma pepe li susu te après na basoti mbongo bakole longo na banana ozo no pe na ngote il faut koluka kende koluka yeba kosomela mwana basket kitoko kotika charge na mama te responsabilité na mama boy basomela sobana ta mo basket te ata mona po kende katsa mona suka ya dire ofoka mos wana diba wana te bakata petit osuki mais non
mibali ya ndenge nini yo nazolobaki au Congo ya pas des hommes mibali bazate parce que tovandi bambula bozaka boyebika kofinga na bosima ordinateur mais so bayebisi bino ke botelema bozwa minduki bokende kobunda moto alingo kufa ozala te akozala te mpona nini bolingi facilité oyebika bozwa mpe olingi kosala te okozwa mpe mwa buku yango ya yo opesi mpe mwa ndeko moko asala pesa ye mpe mbongo nde soki na fin du mois ekomi so mongambo ekomi so problème mais yo olingi mosala te moto aza kosala mwa buku na yo mais soki eleki papa pesa ye mpe ya ye te eza motoki na ye malgré buku eza ye motoki oyo ekitaki l'homme doit manger par le sueur de son front ndenge nzambe moko alobaki botelema bokende koluka misala sona otelemela mingi mibali botelema basi bakoma kosimba ndako basi bakoma kokoluka makelemba parci parla basi bakoma kokoluka misala mibale misato mobali oza na bomo oza ya kokufa te soki oza na bomoye oassuré te ebongo soki okufi yango mibali mosusu aza so akufi oka mwasi bibonde bara mpo azalaki mpe na bomoye oyo aza kosalelanga mpe ezalaki mpe te bomo ateke eza kitoko te antuka mpona lelo natiki bino wana mpona lelo nde kaka nalobi ke le 4 mai fête ya journée de travail epai ya mama titina mwanza ye aza mwasi ya papa Gilba na noisile sec mpona bato bavandaka na Paris bato bavandaka na France soki oyebi kokendaka mosala ozwaka mwa lomeya ozwaka mwa centime mbongo na yo sepela nango kende kolia kende komela sepela parceke eza ya yo félicitation mpo basi basalaka basi basalaka mibali bakoma basi bakoma mibali ebongo lelo sikoyo soki balibala mosa semo tika mpe bamama balibala mosa mino semo baya mpe na foti te parce que okendaka mosala te olingi kaka kolia olingi kaka ofele yamba semo tia bilamba bana na machine bimisango mpo repasse mpo oza tonton gigolo tu travailles pas et puis soki okende mosala te ezala mpe kita mosusu oza mpe na mokanda ezopermettre te moza na mokanda eza na poche molingi mosala te oza moto ya ndenge nini oza na mokanda eza na poche mais yo olingi mosala te mpona nini bokomaka kotika baresponsabilité pa basi mama abino na kongo na ntango osenga okomi kokwanza moto okomi kanda nini omoni te mare aobela mais soki oza kokenda mosala emesala nini okobimisa na poche mais lokola mare il faut luka kaka ti obimisa mwasi mwa mbongo na ye non bapapa na biso bacongolais tolingaka bino mingi topesa bino respect mais soki ozoki ya mosala te eke oza gigolo olika kolia mbongo ya mwasi bakobenga o kaka nani gigolo basi kala baza kokontra na mibali kinoso to mobali ya malonga kaze ngai nozo mobali moko akosunga ngai nasunga mpe libota lelo ekoma le contraire mibali bakoma koluka mwasi oyo azorole abi petit oyo naza na kar petit oyo nasaka mosala mwa bien petit oyo ana pale vanda allez chasse à l'homme okomi kolanda mibali lelo bakoma kolinga basi na intérêt eloko ezaka kala basi balinga te mobali na intérêt lelo mibali bakoma mpe kolinga basi na intérêt batonto kokomi bagigolo valeur na minaki mobali boteki yango boteki valeur na minaki mobali botekeli yango na basi bazwi place na bino mibali bokomi basi bolamba sengolo botia bilamba na machine borepase bilamba ya bana na ntango okende kotika bana na classe parce que yo lokolo okomi mwasi mponi mpo osalaka te mwasi ata aza na mbongo dire ya mobali ezaka très nécessaire mobali akoti libongo na poche apesi mwasi na ye te dire mobali abongo aza respecté mais mobali azaka na ndeni eko peti wana kwa mpe otie na langage mwa ekivoye peti na ndeni eko eske koza mwa vembela na te natia mwa gazoil efanda kuta na bamaster moko boye yoka déjà langage mi kende osala te kende mosala boli kosala te mpo nini bolinga facilité yango wana topesaka nzambe merci nde toya bamboka oyo epermeteke tozala na basalaire parce que bato ebele na mboka ya poto so bazali kaka na Congo olala topesaka nzambe merci nde toya na bamboka oyo topesaka bamindele merci mindele oyo totretaka nde bandoki mindele oyo tobakaki basambelaka te me botala mindele toyaka na mboka na bango bapesi biso mikando ezopermettre biso totambola mokili mobimba bapesi biso mikando ezopermettre tosala misala na bino bato yo moto oza na bible nasali mpe kokendaka losambo chaque jour okokabela so okabeli moninga lipo otongike na kabelaki lipa na mondele apesi yo ndako tala ndako monene ofutango moins cher ozokende ozwa traitement
ofele okende kosabwe me mondele aza kaka moto mabe te mpona lelo tosoki wana mondele aza moto mabe ebele so tozalaki na mboka Congo tonga tosala misala nini salaire ba 1000 euros tozwaka na Congo na eza ba salaire ba nini ba député soki ba ministre kuna na Congo 1000 euros ebele toza tokenda classe te ebele nalobi to oui ebele tokenda classe te poso na bi ebele bakende ba yondo tanga na bi ebele tokenda classe te mais salaire à 1000 euros ok kosukola bakoko moi 1500 ok kosukola bana moi boye botala niveau mosuku to o déplacer na oteka na ndako na ozobatela bana ozoza salaire mais to komisa nzambe to nenga memso na mboka poto to pesa mondele merci o mondele sepso biso ba congolais to kosela biso ba africain to sela mo moto te preuve aneke to ko même pas kolingana ba église matongi ok ndata mko atati na matanga kotonga botala niveau biso ba sese ndenge tozali bokamwa te ke mokola suka na lola tokomona mindele batondi lola biso batomoni totonda ape na lifelo po anene motema mabe eleki tobongo na nde mitema to changer bizale yo oza bolemo kwa kende musala te tonto jigolo telema kende musala nzamba ni beshene bana betu bon bye bye.